awa bandeko lisolo ebandi filme yangoyo mwana mwasi moko avanda kadi libanda ye moko makambo azomona nde yangoyo ba dragon baza koleka bakopepa oyo ere ya badinosaure to ndenge nini oyo nini tala kaka moi makasi kaka ebeti mapate eza koningana oh mwana mwasi aloba malamu eske eza likambo etali bonzambe eske ye nde moto asimbi likambo ya bonzambe to ndenge nini nsima nango tala dragon liboso na ye forme ya dinosaure ekomi moto alatela mba pembe yo nani oh moto yango nde nani kombo na ngai Marado nazali le seigneur ancien na mabele olingi nini mpo na ngai pardon tikaka na kimia ko pardon koboma ngai te kobanga te mwana na ngai nazali awa mpo na yo naza contre yo te ezalaki prévu depuis les temps anciens mission moko eza mpo na yo kaka yo nde kosala yango mission mission ya ndenge nini likambo oyo ezobangisa ngai mpo mwana mwasi aza kotala baphénomène bakake badragon baza koloba mission na ye mais pourtant bilongi ya malamu te bimi pourtant mabele na mapate ningani première saison ya filme na biso ebandi na kati ya IC Network voilà moto nyonso na tango esika bozali mpona kolanda filme na biso Evil Maiden eli koloba ete bana basi oyo balata milimo mabe epai tobandi lisolo mission bapesi mwana moke babenga utosha nsima toleki voilà tozomona bapuissance eza représente na mabele na baforme ebele oyebi bapuissance nyonso soki eza ya nzambe te soki eza ya satana mpo na katikati ezalaka te mbala moko totala mwana mwasi mpe oyo bazolanda ye na nsima batosaka ye toyeba nguya nini oyo ya solo mpenza esengeli ya bimisa asalela bapuissance bazogumbamela malamu bandeko nalobi kotika yesu masiya na yo te mpo oyo tozolanda eza kaka filme ania igwe voilà mokolo yango ebandi ye moko ayebi pouvoir na ye esalaka nini à suivre dans ce film mwana mwasi atelemi bazolobela ye finalement lelo okomi messager ya seigneur de la terre mission na yo eza nango très simple esengeli alors okota na mosala mbala moko oh naza toujours prête epai na yo mpo na mission nyonso oh seigneur de la terre loba mpo mosali na yo ndayoka palais royal ya mokonzi ojemba ojugo basalaki royaume na biso mabe pe ndenge moko basalaki yo pe mabe na yango yo nde kende kuna na kati ya palais royal pe mema désastre pasi kolela destruction kati na bango tozosenga nde makile ebele tondela biso awa de tumbelo tolingi basouffrir nsima bakufa pe basuka na pasi pe na milelo ekozala bongo sikoyo ozolata nguya puissance oyo ekouta depuis la mer noire azopesa ye makoki puissance mwana mwasi azokende mission voilà balatisi ye banguya ya likolo nzoka nde banguya ngo balukanaka eza na bapuissance oyo bamipesa bakombo na bakombo na ngambo ya molili bayebani mpe benemi na benemi e voilà na ngambo oyo totala boye anya igwe nganga oyo aza monoko ya banzambe na mabele mwana mwasi asimbi pouvoir ya bokoko na lopango moko bakoti histoire papa yaka tala monoko ya banzambe yeyo nganga oyo asimbi bokoko moto nyonso amonaka ya memiaka ye atosaka bana mibali bayebi ndenge tradition ya mboka esengaka mbote na yo oyo miso banzambe nasi nabengi papa aza koyakala te azali awo tradition bandeko tala ndenge kanga bato banda bakoko ti lelo bomba yango mpe batosaka mpe basalelaka yango voilà lisolo moko ebandi na mboka
bana mibali bazotala kaka bazosela kaka yaloba bango bandima. Oh liso banzambe visite na yo oyo naloba bien eza penza brisk. Alors eloko nini ememi monoko na banzambe pa na biso? Oh papa na ngai ozali penza moto moko to respectaka na mboka oyo. Bazambe baponi bana na yo mibali bakende kosalaka misala ya bonzambe mbanu. Olobi biso tofia kwa pardon liso banzambe. Est-ce que banzambe ngo bakoki olingo telemela banzambe mbala suka na mekaki kaka nazoki liboma bon nakobandela su te bino mibale bobongama po bokosala na kati na bokoko na kati na mabele ya banzambe nalobi mpe nasuki wana eza bongo nde banzambe ngo basambelaka balobaka mais papa mais tuna nano malamu nasasi uteke makambo ngazoloba yango na penza yeli awo tuna yeko liso banzambe yango babandela wapi alobi deja ekoki bango batie tembe balobi jamais. Papa tala makambo ezalaka boye te tala tuna ye bien bokoko mwaponika biso mais siko bando bozotelemela ngai ngam nalobi bongo mais bana mibali bayebi te shwa yango euti wapi mbote na bino ebosiko na tuninganga autosala nini tuna papa tala azopona biso tokota bokoko tosalela bango na mibeko na bango na salite tala oyo alobi monoko banzambe boboya te botelemela ye te papa makamba sika ebangisinga kutu oyo lisolo tobandaki mwana mwasi moko azwi mission toyebi ba force na ba puissance balatisi ye ndeko nzoka nde apparence ekosaka biso afandi mpe na kimia lokola mwana nzambe alors que eza guerre ya ba puissance parmi bango na bango bato ya ngambo ya satana mpe ya molili. Yo nani mwana mwasi oyo ozosala nini awo yango lobaka te okufa matoi oza nani? Kombo na ngai utocha mpe nalingi namona mokonzi bayi kotuna likamni ezosala mawa tala mwana mwasi oyo vraiment alobi kombo na ye utocha alingi nde amona igwe ya mboka. Mwana mwasi boni yo lingo mona igwe mpona nini? Okofa matoi olingo mona igwe likambo nini? Revêtement de puissance bapesaki ye domination bali kosala afrape bango na lumière nzoka mwana mwasi aye kobebisa likambo na kati oyebi ntango adomine bango malobe bongwani mbala moko bayambi ye bakomi kopesa nzela bakomi kokamba ye kutu bamemeli ye na saki nzoka force na puissance ebatami na kati na mwana moke na kati ya palais royal. Voici le prince du royaume. Likambo nini tolanda tango prince abwaki miso atali mwana mwasi moko ayebi te na kati tolanda. Mon prince mbote na yo mwana mwasi oyo kombo na utocha alobi alinga solo na mokonzi. Mwana mwasi kitoko sois la bienvenue garde bon sikobo kene na bino boye. Mon prince eza mission mobimba landa malamu keba. Prince a telemi alobi bon zela na noin na benga na no mokonzi na lobela yi protocole mais tomoni prince ye moko azu charge yango mopa yango aza na niveau nini oyo batosaka na maloba na ye aluka mokonzi bakotisi ye mbala moko mais mwana moke ya mwasi eza mission toyebesika abandi masolo na ye. Bon bana na ngai boboya te appel ya banzambe tala bato na mai na makila te baponi bino eza nde banzambe. Papa sikoyo bajene na mboka oyo basili misusu oyo bakosala mosala oyo baza te eza honneur bino bosalela nde banzambe ya mabele olobi eza honneur
honneur kasi yo yaki te bapono apo anini soki honneur yango na ozolobela biso tozwi oyo banzambe bapesi biso honneur yo fale ozala wana te mais non soki ngai bapona ngai na banzambe nde nakendaki aukanisi yo yo lingwaka okende yo bon sawa bobanga te eza na récompense na moto oyo mipesi na service ya banzambe bokende na mabele ya banzambe bokota zamba bosalela banzambe papa ye bokende ko bana na ngai bon sawa toke na biso hey yango boyebi bien tradition na mboka na bino ndenge ezalaka ndenge kaka baponi bino ezalaka bongo soki mpe batelemeli monoko banzambe oyo bakomona ekozala grave po banzambe mabele basilikaka moke te mpo na kokima bakanda ya banzambe mibale bandimi balobi tokeka malembe tobanda service lisolo yango oyo mokonzi abimi alobi mwana mwasi owuti wapi mokonzi kombo na ngai utu ocha nazali mwana mwasi ya papa oyo obaji akufa tala ndenge abandi koinfluence bango na bamawa memeli bango ntango atangisi mai ya miso abandi kolela ezalaki na guerre bana mboka ya umweze na mboka na biso tobundi bitumba pe biso tokimi nayebi babomaka basi ebele na bana nayebi la reine nga nde nazwi occasion kokima nazwi chance s'il vous plaît mokonzi nabondeli yo pardon nabondeli yo sunga ngai naza na bisika kokende te pardon nakokende wapi vanda na yo mwana vanda yesolo oza na posa lisongi alors biso mpe toza prêt tokobikisa yo na esika oyo tosala koboni bosava tozwa ye topesa place lokola servante kati na biso bon kobanga te bienvenue na palais royal yo kovanda awa tanke yo kosepela merci mokonzi merci nzoka azokosa bino na elongi ya mwana malamu amibengi mwana mawa mpe orphelin awuti na guerre na mboka oyo bawuti kobunda mpe sikoyo awa ilisolo ne bandi mwana mwasi oyo kombo na ye utocha bino na ye boko travailler ensemble lokola ba servante nalingi moko na bino ayeba kozala malamu na ye bo traité ye na ndenge bomesana ko traité batu nyonso na palais royal tika mutu moko te a maltraité ye nalobi nini olobi moto moko te asala ye mabe ok très bien alors ifi ouais mokonzi mema ye na chambre na ye pesa ye uniforme na ye alata pe azala déjà prête pour na mosala boye la reine bino nyonso allez tambola lisolo ezokende ntango akomi bayambi ye bandimi bakomisa ye servante na palais royal nzoka bazokotisa monguna oyo aza bien préparé toyebi bisika ye awuti utocha bato bazoyokele mawa ndeti mwana malamu c'est comme si la reine asepeli na makasi ezalaka bongo te mpo na biso nakamwe ya solo wana mais ka na yo nde eza différent tikanga nalembi nakie nanga kolala nalobi kobanga te nga mpe naosisakala te tozokende kolala mosala na ye yango oyo servante na kati ya palais royal toyebi te bandeko nani akozala victime po programme na ye toyebi baplan na ye kala te koyebana nayebi prince du royaume mais bandeko na palais royal nzoka na prince azosanga discipline oyo lisu ya prince ekotaka ezozunguluka ezodonke ezobwaka ba deuxième regard nini kaka ko prince nzoka nde alekaka na nsima ndako na fenêtre na chambre ya baservante ntango kaka moko alalaka pongi bajene ye nzoka yango ye badakala tala totimbeli ye eske prince azanga respect boye lobi bakopesa ye kiti ya bokondi oyo jour akokoma roi bandeko jeune fille aza na chance te liboso na ye po mosala na ye mpenza ekozala mosala ya bajeune fille bandeko balongole na esika oyo mon prince la reine azobenga yo yebisa ye naza koya zela na zela
Why have you refused to come to Pole kasi oboyaki koya na chambre na nga ntango nazobenga yo. Mon prince. Eza nango na ndenge mabe te me. Tala eza bien te, eza malamu te. Nini nango kasi nini? Are you a king? Oza mwana muke? Oh, Let me know. tala. Na buto lelo na luka ote yo moko yebela. Apesaka code déjà na moi. Azo planifier déjà butu ndenge kozala. Nzoka ba servante ba yebi ba jango. Na kamwe batu nyonso baza na kimia. Bazo yokela nga mawa pe ba yambinga malamu. So let's start. Alors, biso to banda siko mosala na biso. I will map out strategy. Nako pour bongisa ba stratégie. Pe na yebi ndenge na ko bongisa taka liboso. There's no time Te. to waste. To ko perdre temps te. To banda ka siko. Your first assignment. Mission no ya liboso ezande po na prince. You must Prince suffer Ikogu. and die. Yende sengeli akufa anyokwama. Until the storm is over. Alors, pour te savoir que etango ekoki. Does this get nowhere? Nzoka makama parce que palais royal ba innocent ba kozwa ba problème ya pamba na batoyo. Obviously. Ba She servants doesn't ba know bani where masolo. she is. She doesn't know that Yango she's ye in the penza. palace. Ayebi te ke azala palais royal kaka lelo aye. Ba bondela ye. Oyebi na minute oyo. Na comprendre te. Rien azolinga kaka ye. Azola la pongi ba occupé te. Biso soko lali kaka omemi ngambo. Let's talk. Na ba servante ba moni injustice bande, c'est comme si moto aye sikanda su bolingo nyonso ya la reine. Bato nyonso bakomo lobela ye. Zuwe bandi. You must make that Mm. voice deaf. Esengeli osala liwaya mwana mobali oyo ezala pasi makasi. Akufa malembe malembe mena konyoka mebele. As far as the royal Bon. house of Aguchi Na ndenge is concerned, etali there shall be no palais peace. royal. I Famille will royale. make them feel the same Ekomona thing kimia the te way parce my que father and bakomona my mother pasi got oyo through nyonso bayokisaki papa na mama na ngati bakufaka. Très bien. The death of your Alors tika liwa ya ba parents na yo ezongisa kanda epai ya bato basalaka bongo. Nzoka les deux envoyés moko na mission na ye mosusu azopesa ye nde ba stratégie. Nzoka mwana mwasi aye palais royal mpo na mission moko na yebi te nani akobika liboso na ye. Nzoka eza kanda pesa vengeance. Mais vraie histoire nini salamaka kanda na bango est-ce que baza na raison oyo nini tozomona nzoka bake ko se préparer tala moto azobongwa mangando nzoka ba phénomène ezosalema mosusu dinosaure azopepa lokola dragon likolo. Qu'est-ce que c'est? Nzoka bana basi ba servante ya milimo mabe tozonga boya ba ma copine boya nanu te bobuka na te boya nanu boya kaka yango makambo asikebele boy balandi ye mpo bayeba makambo yango nini. Bayebi ke prince yango mokusa bake kokendela ba mouvement na ye. Prince Akogu nzoka nde ayebelaka keno lero oyo mwana mwasi moko fo alala lokola ba servante baza ba jeune fille moko mangeable d'après ba calcul na ye aza wana kaka fenêtre kaka nde eza poste na ye. Nzoka nde miso etondaka te. Deuxième regard zela nani akanisi siko azosala nini ekasi azotala kasi banzoto na kati ti azotala nani mpo na nini me makambo ezalaka te mpona ekosala makambo boye koye prince mobimba. Bon boye nde atalaka biso soki tolali bapongi okomprendre baje na ye basala nini bokanga miso na ye ye paza prince okomeme wapi nzoka milimo toloba bongo oyo milimo mpenza ya Jezabel elati prince milimo ya kindumba azwa nani bandeko soki tata na ye na koboya mpo mokonzi azalaka na respect liboso bana mboka. Me oyo prince akozwa bokonzi lobi soki kaka boye bandeko mokolo akozwa bokonzi jeune fille bima mboka po azotala kuta kobatama mpona na ozwi bokonzi te bozela ntango bokobenga ye igwe mbanu akosala chasse na ba jeune fille. Nazokamba o makambo eza pasi prince akosala makambo boye mpona nini soki nde banda kala wana ezalaka boye nzoka nakanisi asala yango mpona biso te peut-être nini yango lingo loba wana peut-être nini prince aza moto mabe mpe nazosambela le roi na la reine bakomprendre baje na ye esengeli bayeba soki te ekozala soni ya palais royal
boyebi ata comprendre. Bakopesa punition. Et bon sikoyo punition bongi pona yete mabe na yeba tika ye. Na simanda kulanda. Prince azo méditer. Tala ndenge bandoto ebandika kaka moi makasi ye moko abandi ba entraînement. Nzoka nde servante moko atelemi wana. Servante azo yoka ye azoloba na kozwaye petit oyo vrai nzele vrai petit fazo ma falia ma makambo sala kayango yo omoni nini ao nzoka nde oyaka wa ko méditer likambo tala kakuna na kate bashamba na biso olobini ni ngai yoko biso moto mona ki yo biso nyoso tozaki wana totala yo ndengo mati na fenêtre zotala na kata chambre tete na banda ko vérifier soki ba fenêtre yango ezaka makasi banda basala ngo wana oza mutalukuta zela na kofunda pe la reine pardon kofunda te mama yeba te dans sa soutien na tiki kasi alobaka boy ezamba liboso te olobi bien kotiki est-ce que ça sûr que lobi yango pose ko sala naza sûr na lobi ndimelanga na omeka soutien esili nango. Ah bon? C'est la promesse. Il dit, Kebabinomi bale a bozoyo kanabinomi bale mutazate. Yozo zolo babo soko bandeli kakanga oyebi kembalo na kolimbisa ote. Hey! Atikata makamango lekako posoke lekite bato bayoki sonia. Nzoka rendez-vous ya bato oyo bazako se préparer pour na mission moko toyebi. Nzoka bilongi bana mike mais makambo bayeli ezako boma pe ko bebisa. Voilà. Ni bale bakutani. You are wasting time. Ozo perdre temps pamba. Ozo yokela bango mawa. Te. I'm just waiting for Te. Nazo selande les moments favorables. What time is the Ngonga right ngoza time? wapi? Le temps favorable This za is wapi? the right time. Seconde za le temps The ya prince kosala. has wandering eyes Prince. and he has those eyes on you. Oyebi kaza na misu Make use meliko of na the yo. opportunity. Zo occasion ngombala moko profiter benda yi. Na yebi. I noticed it. Na remarqué ki yango pe déjà. Well, Prince Bon. Ikogo Prince Ikogo. is in for his due. Na yebi ki aza Now destiné you're pour setting aza la down frapper, the aza la juger. kingdom of earth. Na comprendre siko za mwana Go mwasi ya and royaume de la fulfill terre. destiny. Kende sikoko accomplir destin na yo. I'll see you later. Ça va, na komona osima. Voilà bakande zo umela te po basala baction. Moko abandi konguluma. Akei transformation soka koma kangando. Oyo somo te bande ko mosusu azo pepa lokola dragon likolo. Ba bête moko bizarre. Oyo bande ko bazongisi biso na tango ba dinosaure. Eza somo bande ko affrontement moko eza déjà ko se préparer. Awa tomoni na biso mutalobeli nzambe to Yesu te. Baza ko évoquer ba puissance. Bango na bango pe bakutanaka baza benemi. Wa leki makasi. Tika longa o aza pete. Voilà toyebi mosakoli ya liboso monoko banzambe anya igwe. Tela nenga zuba na mibale oyo au service. Lokola banzambe balobi oyebi ke mboko oyo nyonso kaka yako loba nga batu batosaka mbala moko. Bakomi kosala service ya bonzambe, c'est-à-dire na tango oyo fo bamema soki sacrifice ya mutu ya nyama. Bato mibale baza wana prêt pour na kotombola sacrifice. Toyebi famille oyo bana mibali mibale bauti. Boende. Bazokende cérémonie moko quelque part. Eza mibeko ya banzambe wana bagumba melaka. Tolanda film na biso. Première saison avec Didier Parfait, toujours na IC Network. Lokola baboyi na bango kanda banzambe beta bango tala ndenge bamikomisi lingwanda kaka. Voilà bazolanda mosakoli ya mwasi na sima. Awa pe na ngambo yo, une mission se prépare pour moi na mwasi yeb awa pamba te. Encore molimo ko pengu sa se bandi.
prince azokoka te. Prince apusani mbala moko baje ya nsima keba. Mon prince, oh, oyebi kobangisi ngai. Oh, pardon, libisaka mpona likambo yango. Eza kaka ke nazokoka te, naokoka kobosana o te, naomona olaire nyonso. Tala kaka naomona bakalite kati na yo ezolobisanga mingi. Non namona mwasi kitoko te vi nanga mobimba lokola yo. Merci prince na yo ki yo. Est-ce que nako continuer mosala? Oh oui, bien sûr, continuer. Na olinga na poko lelo to monana. Rendez-vous bandi. Olingo monanga? Oui, pona nini? Bien sûr, okoya peto monana. Nalingi toza na likambo ya ngana yo to solango calmement. Ah, limbisa mon prince. Mais eza nango motambo azozele ya kaka mbala moko nzoka ba semblant. Nandimi te ke akati na maloba. La reine abimi wana. Alors, tu vas là-bas, alors tu travailles vite. Salam sala yo, boni boy ko distraction bele boy. Tourne là-bas. Prince tika sito timbeli yo. Maman son mon prince azopesa ordre. Mon prince. Bonjour. Oui, bonjour maman. Voilà l'histoire de la famille ezaliao. Nzoka mission ya mwana mwasi eza ko détruire. Ko pesa bango via pasi. Esukela bango mabela palais royal. Oui, bina sepena na mosala ote nazo sepela te ata mokete. Ezokota ngata banzamo ba poni biso ka boye par rapport à quoi? Na bande pe ko pressentir o kaka yozolo ba wana oza komona. Mais natika nanga pe ko lela natika nanga ko yima. Olingo lo bani. Zela na zela. Donc olingo lo bananga ke sikoyo ozana ndako. Bazo benga yo ome makabi bembe ya ba sacrifice. Baponi na yo na ngai. Peto tika la boye tito ebi mbula te. Yoso sepana na musalango. Ndeko na ngai. Dala. Omote ke sakutu malamu. Ke toza ba chômeur na ndako toka maboko. Malamu tofana na ndako ba chômeur tokangi maboko. Ke tosala makamba boye tala lingbanda na moyi makasi to me makabi bembe. Oh. Tala banzambe nde mutu ba ordonner likambo esala maboyi. Yo na ngai tozana likambo kuta ya kosala te akoboya te. Sana kimia. Ndima kaka to sepa na musalango. Nazo kiloma wa yo vraiment. Na mboka na yo moko. Musala te. Musala bazuli onde yango yo. Ndeko nanga na ndimi ke destiné na yo yango yo. Babenga kaka na monoko banzambe osela bakoko eza yo. Tala na minito. Soki on ndimi yango ngana ndimi yango te. Naza yo te. Pardon buso babwe na linga yango te. Musala na linga yango te. Oh, yango moninga. To meka mosala tozwa te. Ngai nazomona iloka mabeti. Ngana yo tokangami. Tokosala nini? Oh, liboso banzambe lingo koma teti. Tala salaka musalango to yebi lobi te. Ça va. Olobi be likamba osala ezati. Ngai na yebi siko nini na kosala. Pe na yebi eloko na kosala. Ngai vina ngai yango te. Ba master kuto ba age na biso ba kekuna, ba ville, bazo voyager, ba osomba ba car mituka, ba osa ba mbongo. Yo na ngato kenda ka komema bibemba ba sacrifice ya bokoko. Continuez. La telingbande moi makasi tokaka polo komema bambeka banzambi. Ebongo foti nanga. Ngai nde nzambe wa poni makambo yo. Monoko banzamba ye. Ebongo ngai. Tala moko azolinga mosalango mosusu azoboya. Mama na mwana na palais royal. Makambo so sala lingolo banini ko mama osa ko kisinga na likambo na ebite na lobi na ngelo kote na seli pelo kote. Kanga mlongo na. Silence. Plus jamais oko sangai. Okanti na mona kiyo te. Nga na mona kiyo. Na mona kiyo. Ndenge. Ozo pelisa misu ozo tala ka banzoto ba servante. Mama. Boni na kobanda wapi? Ngai vraiment ngai. Prince oyo ya mboka. Mama jamais. Naza plus grand. Naza na makambo na te. Olobi ke non oza muto munene na makambo ko zala te. Kasi mbala sima. Na monyo pembeni kaka mwana mwasi oyo to servante moko na palais royal. Oyebi na kosukisa yo okosamba jour wana na vie na yo. Mère na ngai vraiment. Moi bilengi kaka miso yo kelenge ozoboya. Olobi nini? Tete na belo côté. Rien. Na kanisa ki pe bongo. C'est vrai. Prince sengela tosa la reine. Natango bazobenda matoyi. Molimo yokeba. Yo pe lisusu. Do mosala ba bengi so nanda ko sala. Ezande ko pengu sa mona nanga.
Eh, la reine, na pengusi mwana na yo. Oui, o séduire ye. O comment luka mibali balanda yo? Eh, la reine na séduire na nga mobali te. Eh, na kosa lelo kama bebongo te. Nazaki awa kaka na mosala na ngai. Ye tango akoti na yebaki te. Ah bon? Donc yo fallait kaka o répondre ti na suka. Oyebisaki nga te po anini? Ah, la reine, nazaka ka servante. Nakoki te quand même komema mbebato matata entre yo na mwana to na famille na yo. Pardon limbisaka la reine, pardon. Limbisaka la reine, pardon. Ça va likambo te. Yaka telema. Oyo nyonso ba semblant. Elongi ezobima ya mwana nzambe. Ya mwana mawa kosenga ba pardon ebelawa. Kaka yende mutabata mi mission na yeza mosusu. Hey! Tango abaluki abandi na ye koseka. Abandi pe mosala na ye. Wow! Mokolango, tango ango, eza l'air nini. Po eloko moko déjà eza préparé. Nasi matala ba servante moko azo rêver. Eh, aza ye moko? Azo kanisa bele. Azo kanisa nini? Azo kanisa nani? Tala mosusu pe ba kote wana kaka. Hey. Nini ngozo banga boyko? Hey. You are obviously not happy. Mais c'est comme ça que je ne sais pas. Premier zawap. Ah, ifi. Is it not that Tala. torture? Ozomona teke utocha ye kaka mwana mwasi oyo ye kaka lelo. C'est quoi ça nini? Ifi. That girl will Mwana mwasi oyo ko akotika prince na kimia te. Tala ndenge prince azolanda ye. Hein? Nezo kopole te azozala kaka serré na ye. Ah, biso nyonso toyebi. Que prince comment se plaka na mwana mwasi wana. Biso siko tosani otezuwa boni boyko. Prince azaya ngai moko na okabula ete. Wana ko to discuter te. Mota ya ko te kote wana. Yepe ngo ye lelo amekate. Ah, donc okanisi bolingo yango zaka na kaka pona prince eza bolingo solo. Prince alingaka ngai ngape na lela effort. Prince alinga ngai ngape na lela effort. Eh, pardon. Obika komemoka mbangu na mbetu na yesu kasili sisi mabwa kisio. Prince aza mutu malamu, aza respectable. Na ndimiteka kosala ka eloko ndenge wana. Bino mibale. Nini ngo boso salao? La reine, pardon la reine. Are you not supposed Bino, to be in the kitchen? esengela ki bosa na cuisine na lero. Boye bien bien. Boye la reine. Bolongwa wambala bako botambula. Nzoka songi nde yango bayela. Bazo beta lisolo ya prince. Nzoka nde prince. Na moko ba servante kope bandaka la. C'est la deuxième partie bandeko suite à film na biso yango yo. Evil Maiden ba servante ya milimo mabe. Lisolo na biso bandeko deuxième partie Evil Maiden tolobi bongo servante ya molimo mabe. Ah, ça continue na kati ya palais royal. Lokola pe prince mokusa elata yawa. Nzoka nde bilula lula. Ezande motambu moko facile. Nzela moko apete po moto azwama. Nzoka bayebi te moto bayambi. Mwana moke ya mwasi bayambi nzoka. Molimo mabe mobimba na mission na kati na bango. Abandi. Prince kuna danger donc azokoka te. Tela prince azozunguluka azokende malembe. Akomi kotoki na porte. Utocha. Tela kombo mikolo ezosala succès. Utocha. Eh mon prince. Abimele na sima. Ozoluka ngai. Oui, na luka yo te, na zela te. Ngai yo te. Oza posa nanga. Ezala ngombala moko. Tela ndenge moto mikabi. Soka nde mission penza yeli. Eza ndengwa na mission ya kobebisa koboma kosilisa palais royal. Prince ake na pete mbala moko bamemie na monde na bango. Nzoka force ya esprit. Yango nde sokamba nzoto. Babandi cérémonie. Oh, sois béni le Seigneur de la terre. Oh. Well done, messengers. Très bien. Bosali malamu penza bino ba messager. Otocha. Osali malamu penza. And now the future Pesikoyo avenir of the throne of the ya throne. trône ya mboka ya
Musobu eza na danger. Oh, mabe pasi. Makile kotanga pe na yebi mutako consoler bango te kuna na palais royal. Mokonzi ya mboka ya Uzobu akokoma putula pamba na mabele. Akozala eloko ezanga tina. Na kozala wana pona mona ndenge bakolela. Oh, ezala bongo pe umela le seigneur de la terre. Nandimi bino ba servante ya le seigneur de la terre. Utocha yondo sali malamu. Pesikoy avenir ya trône ya mboka ya Uzogu ekomi na danger. Bazo répéter, bazo bandela, bazo lakela mabe royaume mobimba ko banana na prince. Bangwana bazo célébrer victoire. Bamoni victoire. Babandi ko frapper. Babandi ko kwisa. Tela prince akomi lokola kizengi na monde na bango. Bazo lo bayazo koka kotala tate. From now, Ko bandalelo. Ikegu will suffer. Ikegu. Prince ako souffrir, ako lela, ako nyokwama. Kino nyoso kati na ye. Biteni ya nzoto ekosila ye. Nzoka mission se bandi. Bazui moto moko na pete. Prince akangami motambo ezuye na pete. Siko totala réalité. Babimi na tongo batala prince alali. Baye kosutuka nzoka prince asalali mikali kali. Mon prince. Yepe na kati na tela yepe azawana. Abimi sipe longe mwana malamu innocent. Baya boye prince azola mukate. Batala boye salali. Oh nini? Qu'est-ce qui se passe? Igwe. Nini ekomeli mwana ngai? Qu'est-ce qui se passe? La reine n'est pas yatunim. Nini ekomeli mwana ngai? Hein? Ikogu. Nini ekomeli? Mais to bimika katomoni ala limba la boko. Ikogu. Azopema mokonzi azopema. Yo, bengalanga nganga. Bengalanga mosakolia yawa mbangu. Baye kokamwa. Mais azopema kaka te mokonzi. Likamoli ni mokonzi bokali. Longola yawa. Nsoka moto asali yango asakati na bango. Azolela pe lokola bango nyonso. Elongi pe ya mawa lokola bango nyonso. Voilà nsoka milimo mabe etondi na moko na bango. Nzoka babengaka ye utu osha. Bayebie mwana malamu mosali na kati ya palais royal. Nzoka monde moko eza sima na ye. Babengi mosakolia ye. Na bondelio pardon, azaka mwana nga moko. Oye komeli na yebi te, pardon na bondelio. Na yebi makambo salamaki na tongo awa. Ezalaki boye banda tongo, kaka boye banda tongo. Sunga biso pardon. Sikoyi banzambe balobi nini? Eloko te. Ah, eloko te. Tela balembi. I shall go and come. Ngai na kokende na tuna banzambe. Sima nango na kozonga. Voilà tomoni ba monde oyo. Ba force oyo ezowuta. Nzokande. Ba pesi mawa na mokonzi. Babandi kolela deja e vérifier malamu. Oh bino banzambe ya bakoko na ngai bosunga ngai. Eloko nini etikali? Pouvoir oyo ezosala kuna na pouvoir oyo tozomona awa. Est-ce que mosakoli oyo Anya Igwe est-ce que akolonga ba puissance oyo bandi kobeta na kati ya palais royal? Parce que nyonso tozomona eza ba force ya molili. Na kati ya molili nzoka ba ennemi na ba ennemi batondi bango na bango. Mena lobaki wale ki makasi alonga kaka. Sima komona mokonzi tala ye wana zotambola. Aleki force à dragon, présence ya ba dragon bandi koleka. Nalobaki malamu kati na bango benemi na benemi. Oya telemi awa na nguya na ye. Oya zoleka pe na nguya na ye. Sirma moko ko menacer moninga. Oyo azoloba awa nani? Oya zoleka awa nani? Oya zopumbwe awa nani? Namona osikoyo bima. Soki molimo oyo oza makasi. Soki yo oyebi ko okotelemela ngai pe okolonga ngai bima wana mona yo. Ebani na balabala. Par surprise bayeko bimela ye. Tela dragon zo leka zo pe papa. Azo pepa. Bande ko zoka mosa ko le bangi dragon moto epela. Zoka affrontement eza ya milimo.
mokonzi The situation on ground is ah very ah pathetic. situation oyo tozomona liboso eza pasi And the most mpe painful part eloka of it all is pasi na kati the gods are silent. banzambe bakangi monoko balobi eloko te ah ebo na ndeko na ngai naza na confusion nde nazali awa My only child. oyebi mwana nga moko The only hope. kaka of the espoir moko na trône Anyway, sikoyo alali boye ah makambo ekomi boye vraiment na ndenge nga throne. The sun nayebi doesn't move. mwana na nga abimaka na ye mpe te na butu Besides, eloko ekomeli ye the last person tomoni who te went to sleep last night. moto asuka lobi ntango tokendaki kolala namonaki ezalaki ngai how come he bon was ndenge nini found kasi lying bakuti ye just alali outside the door? libanda ye moko porte ya chambre na ye eza kokangama nazoyeba te mais c'est ça eloko mpe ezotianga confusion yango wana ah ah moto akopesa explication aza te mawa na elongi ya moto nyonso tolobake mission yango ya servante moko ekokisami nzoka bakotisaki mwana moke ya mwasi bayokelaki ye mawa ayaka mpe na elongi ya mwana malamu ta ndenge apusanaka la reine Please stop crying. pardon tika kolela azokosa bino I believe nandimi kaka ke it's your son. prince mwana na wa mobali akobonga na ye mpe akotelema ndenge nini yo oza sur ke akobonga kaka makambo yango ekosila kaka boye bon No one knows. mutu moko te ayebi But it got to me us. banzambe bakufa te baza na bomoi Alive. baza na bomoi bayebi But we all heard the biso princess. nyonso toyokaki mosakoli alobaki She awa said the gods alobaki are ke saying banzambe anything. bakangi monoko balobi eloko te ah ozalaki te Absolutely nothing. balobi na bango eloko te banzambe yango My queen, oh la reine please stop crying. pardon tika kolela pardon All hopes are not lost. espoir na biso esili nanu te Stop crying. tika kolela ko You're making mpo me cry. okoluka mpe kape na banda kolela Tell me, I soki yo otangisi mai ya miso ya ngai mpe mai ya miso nakokanga te oyo balangage ya moto oyo mayele mabe nzoka mwana mwasi oyo kutu osha azoloba boye nzoka ye nde ndoki I have consulted na and si communed natunaki with God. banzambe mpe nasolaki na bango na likambo oyo bon balobi nini The gods demanded banzambe that he basengi ete to the Black Sea of bamema ye na mer noire ya igugu by the water. mai wana ya mer noire ekobikisa ye bayoki bon soki yango banzambe basengi tosala alors tobongisa tomema ye kuna It's not that way. te ndenge wana te mokonzi I have prepared. naza na bapreparation nano nasala We shall biso set nyonso forth in the morning. tokobima na ntongo ezala bongo The two servants of the baserviteur oracle, mibale mpe people oyo who bakoti do na of Zor, bozambe shall accompany bango you. mpe bakoakompagne They will ngai bear the prince Bako. till we reach the good. mema prince ti tokokóma na ebale wana bosava nayebisa bango babonga makasi bon nakei mokonzi wumela alobaka moke bango mpe bandimaki mbala moko nini etikali mokonzi la reine bon bokitisa motema oyo eza prise asuka après tout sikoyo namoni espoir ezali olobi espoir eza ko est-ce que lobi tokobema mwana na biso kende ka boye koloba boye te ko mwana la reine ndimela ye ndeko na ngai mokonzi namoni bana na yo babongama mpo mosala eza ya bango mosala eza na ntongo lobi nakoyebisa bango bana moko babongama mpo yango nde toyoki awa tobosani te tata oyo bana na ye mibale bango nde bakoti na service ya bokoko bazotosa mpe badevoir na bamission na bango tala masolo awa babelelaka bapuissance balobaka bagumbamelaka le seigneur de la terre toyebi bamanifestation ezosalema abandi baincantation abandi baceremonie na baformule bango bayebi biso toyebi te alors sikoyo visite oyo ya bino mbala moko boye elingi koloba nini le seigneur de la terre na ye nde koinforme yo ke eza makanisi ya roi babongisi balingi mwana ye ikogu bamema ye na la mer noire ya ikogu bon yango kaka bobengeli ngai mpe boye kokutana na ngai mais monseigneur est-ce que eza likambo ya serie te ozoloba wana balingi balongola ye na captivité jamais kosimba jamais yo ozali kosous-estime pouvoir na biso
oyo le seigneur de la terre na boyi nanga te na sous-estimer jamais puissance na biso mais tala kotika te bapongi na yo kata na pamba na makambo oyo pefor nyonso bazosala ekomema bango nulle part bango mpe batelemi balobi toza prêt nzoka baza prêt ya koaffronter oyo bazosala kuna na ndako ya mokonzi makanisi ya mokonzi nzoka bayebi nini bakosala amoni ye mbala moko afrappe nzoka bamonaka te makambo asalaka sino akoloba ye mpe akozala na likama bakotimbela ye avant mission nano esili te aza nano awa voilà a démontré que ye mpenza wuta mosika mwana mwasi alali tala ndenge bazofrappe bango na moto bayambaki utu osha ayaki awa lokola mwana malamu orpheline bayokeli ye mawa tala makambo ekomi kosalema tala igwa leki mokonzi aleka boye atali abangi hey makambo nini oyo qu'est-ce qui se passe ewo ekomeli ye nini nani asali ye boye baye kokamwa oyo nini tala moto moko asalaka makambo yango mwana mwasi oyo utosha kati na bango pe abimi pe mwana malamu nini yango boye bakamwe makambo esa malamu te voilà moto abatami ti lelo asakaka ya kobatama baaction na ye nde ezoloba oyo nini amoni soso akokufa likolo ya trône kiti ya bokonzi ezalaka sacré la reine ya kotala la reine apusani mpe adécouvrir oyo nani asali boye ebemba soso likolo ya kiti ya bokonzi oyo nini nayebi te nabimi aka sikoyo tala makambo namoni boni makambo boye ezosalama ko mwana na biso kuna mobali entre la vie et la mort servante moko susu akufi toya awa soso akokufa oyo eza signe ya mabe oyo elingi koya alors tokosala nyonso to arranger situation avant ebokasi mosakoli eza wapi zela nani mwana ngai mwana ikoku mwana na ngai le prince donc motema ezobebako balandela prince to balandela nani bango mpe na ngambo oyo baleli moninga na bango tala kuna moko mpe na mawa kitisi elongi na se nzoka bazolela ye mpe azolela yango kende matanga keba moto alelaka mingi oyo alelaka makasi na matanga ye wana azalaka ndoki yango ebandi ndenge nini ko moninga ti esalami na comprendre te eza choc nazomona elikamba pasi na comprendre na ndima eza pasi siko mama na ye mama oyo pauvre femme akosala nini kaka mwana moko mama azalaki kokanisa asunga ye na vie mwana moko alibota ye mpe na ngambo aza wana elongi mpe ya matanga mawe ye mpe azoloba mpo na nini ko mokili mabe servante ya bato espoir ya suka ya mama na ye sikoyo elo nini mama ngo akotikala nango ekomi kaka molili na vie ya mama na ye hey bino banzambe ya mabele na biso bino banzambe ya mabele oyo pardon bobatela biso pardon bobatela biso oyebi prière bazosala moko pembeni azoyoka eske asuki wana po mission eza kaka debandeli mibale mpe bango yoyo yaya na leki bakota na service ya bokoko mokolango tata bimi bayebi ke bakomema prince normalement mosika bon boyeba ke na palais royal bino mibale bobongama toyiki o papa sava tozoya eloko bakosala lelo bayebi mission ezozela bango lelo est-ce que boboselaki eloko te na ndako awa yango oyo pesa biso yango oyo mpe kangai nano natala nano bilongi nyonso tozoyeba bango parmi bandeko nzoka nde moko azalaka deja na kati ya puissance ya le seigneur de la terre mwana mobali oyo abimaka leki na ndako nzoka kote moko azalaka mokolo nzoka balukaka eske bomonaki te ndenge bongo bakangando nzoka likambo bazosala bazomona ngo nde eza normal
nzoka monguna na ndako na bango bayebi ene elongi te ye pa yebi mpo na nini esengelaka ngasinga ya rouge bango basepeli kaka mpo aza ndeko bitumba nzoka na kati ya ndako ese banda kala baforce ngambo na ngambo nalobaki baza baennemi mais pourtant bango nyonso na molili mokonzi ayebi tongo babongama maloba ya mosakoli batosa me balamuki ebembe ya soso likolo ya trône igwe mais la reine mais oyo makambi nazomona awo ndeko na ngai oyo eza mbeba ya mibale kweli biso na palais royal na ntongo lelo ya mibale ebomoni esalami kati kuna tolamuki na ntongo tomoni servante akufi olobi servante akufi kaka boy mokonzi mais qu'est-ce qui se passe question ka moko wana toza komituna oyebi oyo ezaki ndoki ekoti palais royal nani akorépondre mbote na yo mokonzi mpe la reine ya mboka na biso o mosakoli mbote na yo liso ya banzambe tolamuki na ntongo awa toyawa tala makambo tomoni eza na baforce ya mabe eza kovanda na kati ya palais royal e baforce wana bazokombattre contre trône oyo ya solo olobi milimo mabe tosala nini kasi mokonzi toza na tante esengeli tobatela nano prince parce que ye nde azali le seul prince héritier na trône mpe présence na ye eza très important nyonso tozomona eya nsima mais ibuna alors tobonga makasi ko banelo mibali baza wapi te mokonzi si bakomi awa bazali awa tout est prêt préparé bien sûr tomoni ndenge bakanisaka bamipesaka na banzambe oyo ya bango ya bakoko nzoka banguna baza kaka na babilimo mpe bango babelelaka kati na bango nzoka ennemi abatami na elongi bakoyeba ye lelo te mpo azalaka mwana malamu parmi baservante nzoka itosha azalaki wana tala ndenge azotala alinga peze nano puissance oyo ekotelemela bango mpo monoko ya banzambe keba ye mpe banzambe baza nsima na ye eloko ezosalema eza mpo babikisa prince moto mpe azosala boye aza na kati na bango bitumba oyo ezokende ndenge bazotambola c'est ça l'histoire balamukaka na ennemi balalaka na ennemi sikoyo bango balingi mosakoli oyo ya mwasi asala nyonso prince alamuka alongwa na maboko ya baoyo bakangi ye boye baoyo bazofrape ye voilà eza affrontement ya bapuissance oyo tozomona te me toyebi bisika bazokende mpe bazowuta lokola mokonzi andimelaka mosakoli oyo po ye nde aza mosakoli banzamba mabele bapona mboka nyonso bayebi nanu ye ye wana anya igwe monoko banzambe liso banzambe nini etikali tobanda kolanda malembe ti bakomema ye pai balobi totala mpe soki ya solo nguya oyo mwana mwasi aza kolobela makasi boyi oyo azotiela makelele boyi esala mpe po soki esali prince pa biki na ye monguna kokweya mais soki ekomi le contraire soki nyonso oyo eza kaka pamba liboso ya la servante oyo asali boyi liboso ya utosha soki utosha akolonga kaka soki bongo kaka film ekosila te voilà na likambo etali cérémonie na baformule basalaka wana tozangi explication posi na loba totalaka bafilme oyo te mpo toyekola bapuissance na bonzambe ya bokoko tozoyekola te nyonso bazosala ndenge basalelaka yango yango te likambo na biso
mais tozongi nde na ntango ya batradition ndenge bandaki kosala ndenge babandaki kotosa tradition na bamboka wana po Afrique eza mboka ya culture na tradition oyo abongwanaka ngando toyebi ye malamu nzoka awutaka kaka na ndako moko oyo bandeko na ye basalaka epai ya prophétesse ndako moko kaka ebimisaka bapuissance ebele utosha mpona nini oza panike boye nini ko oza dérange na nini yango nazobanga ke soki bake bakobikisa prince oyebi ndenge bakei bake mbala moko na la mer noire ya Egugu mbala mibale na toni est-ce que oza ko-sous-estimer puissance ya le seigneur de la terre non na sous-estimer te na ndimi alors yo mpe kobanga te biso tokokende na temple mpe tokosala nyonso mpo makambo ebongela biso. Voilà force moko, force ennemi. Bayebi oyo bango bazoluka. Likambo na bango bakotisa pasi mawa destruction bamema liwa kobanda na palais royal. Eloko yango bazoluka pe yango esalemi. Po palais royal na tango oyo baza na matanga. Po bazomona nde sikaka presse sa kufi na ye. Mais mokolo bakososola makambo oyo sirme kokoma mosika pe trop tard. Nayebi nanga te so nene kolonga tolanda. Servante ya molimo mabe nzoka tosito yebi ene longi. Mais lokola bandi ko frapper tala misala na ndenge zotambusa bato. Bangona basala ko boni balandi kaka. Po bazoluka prince abika mbangu mbangu. Suspense. Your Highness. Mokonzi. You and your people Yo, na bato balandi yo, bokoki ko continuer parcours oyo te. Voyage oyo etikali kaka pona bato balatisa bina nguya. Mais bon, sikona zonga na palais royal. Bon, ngana kei. Yo sala nyonso po bikisa mwana ngai. Azaka ka ye moto na sima na kotika. Kaka ye. I know what is happening. Na yebi situation ndenge ezali. I will not let you Ngai na kotika te soni elata yo. Peli bota na mobimba, jamais bokolata soni. Bon, nganga tozo c'est la kasa ngo malamu. Nazo souhaiter nga pena landa bino tina suka na mona. Te la reine ko banga te. weep not. Pe ko lela susu te. Bazambe bango balalite. We shall return. Biso tokozonga. Pe tokoyana sango malamu. Wana ye. Ya solo na molili. Bato oyo nyonso bazo simba force molili. Nani tokokotela nani tokoboya parce que molili na molili tozana eloko koloba te. Tozana moto pe kolanda kuna te. Oya kolonga alonga. Est-ce que banguna bakotika bango bakende peti na suka basala nyonso balobi? Voilà bango bazoluka prince abika. Menangambo si ba frapper bango nde bazose la prince akufa nanu. Nasima baba kisabakio mosusu. Mais pendant ce temps, lisolo kaka moko komi kobeta ma la palais royal. Na mokolo moko kolala kolamuka servante akufi prince akwei azopema moke azolamuka te. Kaka mokolango soso akokufa likolo ya trône ya mokonzi. Nani akolimbola basinye oyo? Voilà moto liboso alobi bolanda ngai. Monoko banzambe alobi ngana yebi bolanda ngai.
Voilà tozomona nyonso basalaka pe bayebi. Bayebi pe nzambe nini oyo bango bagumamelaka pe bakobelela na tango oyo. Le Seigneur de la terre. Ye wana fandi. Est-ce que likamba muke kaka soke kweli bino fo boya koluka ngai? Mon Seigneur. Nganga oyo monoko banzambe azana mokonzi bake na ibale ya mer Noire ya Egugu. Oh, yo lobi nini? Monoko banzambe yenda zokende kuna eza boye. Mais yo ozali likolo oza lokola nganga mokonzi. Oza na ba puissance koleka. Oyebi bien. Ovandi na bisike leki likolo. Otala kaye na se yo za likolo. Limbisa ngai Monseigneur. Bino mibale. Boza déjà na puissance oyo bokosala nyonso bolingi. Bokoki ko gérer likambo na ye 5% boluka ngai. Alors bino bokende bosala oyo bino boyebi. Bandimeli sikoyo puissance bazalaka nango. Soka balati sema nguya po babatre ba puissance mosusu. Yango na uti kolobao. Lokola baza bango nyonso na molili. Na ye. Tolingi mutute. Oya kolonga alonga. Kana makambo zosalema na kati ya Palais Royal. Ba force nzoka eza na kati. Nzoka ba ennemi si bakota. Nzoka ba puissance eye kobebisa. Eye koboma kopanza. Eza vengeance na rappeler parce que histoire à film. Eza ke mwana mwasi aza messagère. Batindie na monde moko. Eza puissance moko molili. Eye kosala vengeance à travers famille royale. Mais makambo zo simba parce que babandi na prince. Na prince azokende ndeti mutako kufa. Entre la vie et la mort. Kala makambo batelemi babandi komona mapate ningani. Bayebi ke sûrement banzamba mabele balingi ba réagir. Tremblement de terre. Oh liso banzambe. Yebisanga oh likamlini. Oh nganga. Bino bobanga te. Alobi bobanga te metela mapata ndenge zo ningana. Nazo banga ngai nalobi bobanga te. Voyage oyo eza voyage ya petete. Esengela ki moto na nguya da tambola. Bayebi malamu nzelango ndenge zalaka. Mais lokola pona likambo kobikisa presse eza likambo bakende bazonga te. Bino bokoki jamais empêcher biso na voyage oyo. Si tozokende tokokoma tina suka. Tokokoma pe tokokokisa mission na biso. Bino banani bolongwa botika biso. Boza pamba. Tokoleka, tokotambula, atako boza kotelemela biso. Toyebi kaka, ennemi atika ke ennemi pamba te. Menace yepe menace. Bazo résister contre ba menace. Ba manifestation ya ba force ennemi. Baye kotelemela bango pourquoi? Ba empêcher bango bakoma na mer Noire. Ebale wana za ebale ya guérison. Ebale wana epesaka ba solution. Bakokata bango nzela po bakoma te. Après ba résistance, nzela yango le fongwami. Bangwana bazotambola. Nalobaki bien bo banga te. Esilite bandeko lisolo ya filme na biso tolanda. Oyo servante ya molimo mabe na kati ya Palais Royal. Voilà tozela bongo troisième partie ya histoire. Na kati ya IC Network toujours. Voilà bandeko ba filme oyo bongisa mi pona yo. Tika ete na tango nyonso boza kolanda. Bo se retrouver pona nyonso oyo malamu eza ko apporter bino. Zambe apambola bino. Pe lisolo yango yo to continue tolanda.